Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Vraiment, la micro n'a pas la moni tout en camo. Na oncle Maneno, oncle Maneno, bientôt anniversaire à Papa Wemba. Message ne cause à la nini pour la mkolalelo. Pour la mkolalelo, message nangai et cause à la kaka moko que mes condoléances naba oyo sur le monde entier. Dans le monde entier, tous à la courage et félicitations dans l'acte posé au maman Sali, que monument est Salem. Na pesi mwana nangai on a tikali na ye maman Amazon na pesi ye remerciement na courage à tenir le coup. Moi je suis jusqu'à présent je suis en deuil et je dis merci. Mon kilita mon oncle le siki à lobby et au sale sengo makasi. Vive la musique. Toujours. Je suis le cofondateur de Bakolongolate. Ataba lobby de Neni. Le combo ya le siki à manene tikali gravé. Empreinte munene ezali. Merci. Ouais, Papa Wemba Mikoloyo, anniversaire à papa, donc il y a le 25 avril. Tout ça on a Paris, donc hommage à Mounene, Boya et Belé, donc la continuité quoi, n'est zato continuera. Tibiso to aussi l'andé to tika makambako. Tout ça non. Est-ce que vive la musique ça toujours? Tout ça lika nanu, vive la musique ezalaka na okaka. Pour sur le bébé te kobeta na ezalaka na okaka. Et d'ailleurs pour de suite et kufata ko biso to aussi là. Ce biso to vide. Yo mo taraka ba yoji partout tiba. Taraka ba church ba yodi ba kansa ya mamoto. Donc danser deux fois té. Yo mon talaka niveau makamba. Alors tout en Cameroun, le ça bon encore. Nasengi bolingo mama tika kosala hypocrisie ye. Beloti na lulio. Kakola mokano na yo mantu ya rele ki mwana mama gege. Pa mota mama kitanga ye. Yere beloti yaka. Oh, ilanga mama. La sirène à molo kaye, belotiaka, yelanga mama, la sirène à molo kaye, na langwe, na yesobao, yokela masoro mama, yaboanga ibansa, na mi pesine bola, ayako pesa ransangogogo, ogogogo. Ogogogo Edino erege image na sangi ya mole mama marangai lobaranga na yemba beloti na sirisiki tsasa po yaka kolukayo beloti ye yaka la sirana morokai moni toyena oncle maneno auti koloba tout à l'heure lusikia oncle auti koloba tout à l'heure donc bango penande ba manaki mouvement wana bango basimba bango basimba ki mouvement wana bango bana mouvement wana bango balakisa beaucoup ndenge masolongo wa ya nini wana ezalaka bango balakisa beaucoup le masolo ya makambo wana ndenge ezalaka donc et puis ekumani bato babosana te ekumani le ekumani babosana te le 25 toza na mesi ya Papa Wemba babosana te famille la musique donc partout bakozala bato na biso nyonso bakoya likambo tokozala tokotika te na bilamba ngo makama bitendi pe to tika kate ti to kufa kaka ne to tiki soki to kufi ne to tiki ben oncle ayebi sayo makambo oyo liloba mosusu te parce que mwana oyo abimi na monoko na libumu na biso alobi
représentant légal. Donc on a signé lobby tout déjà. Et dino image, et dino elengi salama comme na okande on salaka. Image asimbi makambo nyonso tout donc yemuta simbi mouvement kata Panama kamutu. Yemuta simbi moi. Voilà. Yeni azali wana azali numéro 1, number 1. Kitoko, merci à trop. Ouais, donc et là on a le bagarre franchement bientôt les lots déjà les 15. Donc dans 9 jours au match à Papa Wemba dans l'anniversaire 6e année na sama belé. Donc franchement na belé au lobaté Papa Wemba azaka papa oyo vraiment tozaka na simane na musika osoko monyo so boulé au bino TV oyo. Moi où doit approcher était mais ko zapembe na vont repousser na ko approcher na franchement papa moko kitoko papa moko azaki bolamu alingaki bana alingaki batu nyonso vraiment tozolela papa et bientôt. Ah papa nebelo na rolo bate ba souvenir rebelle papa na moni biso za ya biso même bana ba kin to nga makambo bilamba zo mona ko za pembe na ye malgré wana katana ba bana pesa ba conseil ye ku papa mba za za la au moins epsinga bino ah leki na ngai mwana ngai yo makambo yo tout ça bani yo na mona ko moi logique bani poto sola na so ne mingi abi yo lingi makambo ba classe ko kota na makambo yo ah ça goût de serre na ngai grande serre na se rappelle à ce jour mususu ah ba souvenir rebelle ah papa moi anda sola bien a solo là solo les belé abi non mi beko yebi sa petit frère banini ke no bu ayenen chic ngai si papa ngai si vera ah vraiment là ba âge susu ba mo ban chic et simba soute to sto côté déjà lire ngo donc voilà et les gars katolika mais azaï papa mo bien solo bien qui toko vraiment maman bébélé. Voilà quoi, plaisir. Merci Edino Image. Bon, merci pour Namiko. C'est pour la première fois na loba ba histoire ya Papa Wemba. Bon, merci loko Zinga. Na loba ka boye ngana saliaki artiste peintre, décorateur à village Molokai. Na sala ba banderole, ya ba concert nyos betama, na sala ba polo. Donc bana Molokai ba yebinga. Mais c'est triste, départ il y a Papa Wemba, il y a Liwana, ça ne passe. Mais quand on a tant ya kolobate, mais makamboze belé, ba o ba yebinga. Peut-être un jour ça là, émission Mobimba, peut-être na ba kunga, na ko yemba, bokomo na voix ya Papa Wemba. Ouais. On s'en rappelle la fois Papa Wemba. Ouais. Na personne a bêti. Na oyemba loko Papa Wemba na oyemba loko Al Pacino parce que ezalaki bango mi balende na yoka banzembo mingi ya bango donc so na yembi ba tembre wana ya mwa muke peut-être so mukolonga la oyemba ezata aussi batu waloba non ba o ba yemba kana loko ba fa Papa Wemba eza bango te oh mais ça nous on surprise c'est tellement muke ah Edino Image tozwa émission ata 30 minutes na koyemba okopana na koyemba ata guitare ekozala wana na koyemba ekosalanga plaisir ya mingi na kozala accompagné na Brunel Maseba banzembo eza ebele banzembo eza ebele to improvisango c'est Brunel Maseba na improvisango entre Saint-Paul pour to sala honneur ya vie pour bato belé ba yebe remonter si via kati si to comme na mwana e bon, en bref, bon, toko ta sous-souté pendant la histoire wana po toko mana biso batarif ya bonzambe mais na loba après fona loba kaka parce que la sala makambo mingi ya koloba po la Papa Wemba donc que sala fona loba ta 1 heure du temps et dit non na oleke pa na yo na koloba po sa na ngai po batu pe ba yoka peut-être ba msusu ba yebite makambo msusu un jour na koloba mais kalate le 24 bientôt Naroloba. Merci. Ok, merci. Na pesi mbote na bana village Molokai bango nyoso mbote venanga mete bola. Ah, ba vie na biso, ngai Saint-Paul. Saint-Paul. Bango nyoso mbote la bino na pesi bilo mbote. Donc kitoko quoi. Merci. C'est Dungu bientôt 6 ans à Papa Wemba depuis atika biso. Na yebite yo vanda na Papa Wemba. Souvenir ni notikala nango bena malamu pona Papa Wemba. Edino Image obike ngati lona nimate ke via kufa ne banga viane na kini nde ala kaka bando kinda yaka
Et après voilà quoi. Dans le sens, bon, t'as choc, tu l'es là dans Yo fanda qui n'a longtemps. Ouais. Mais quand on peut se souvenir na moko oyo, soko lenga zalakate et tout bako lem sumutu. Jour ba série mo boye, ba série matanga Kester. Na benga vie na nga, na benga vie ba to Kester bani na nga, bani problème. Ah bien sanga, petit na nga, yo po vana na ndako te. Même ça que po vana na ndako ba momo eza bien te. Après bout et l'équipe vient rappeler nga. C'est comment tu es à la maison, tu es chez toi? Ouais, papa na zone, ya batongo neni. Tika na sona bango et les kanango. Batongo bazo comprendre je suis pour rien. Moi venir me taper ça ma bongo. Après ma bongo bizarre monde quoi. Voilà. Il y a un niveau. Bicho toi les rois, tu un musicien. Qui album tout clip avec photos là. Mais nous on n'a plus rien. Les lobes nous on profiter, bah clip, banin. Et manque à bicho quoi. Après moni hein, to banana makambo ba clip bicho to comme musicien la musique. Ba musicien ko tam à vivre ba ça sur ba clip na viété. Comme bicho petit nanga, via benga ngam via na benga. Appelle tes potes, boya na bilamande boyaka. Comprendre boya na bilamande boyaka. Qu'est-ce c'est chaud. A bengi bino bongo. Mais herboya, hein? N'est-ce que vous êtes à bengi bino? Car n'est-ce que tout. A son calculé piloté. Mais il est moutou. Mais na souka kaka. Ah c'était bon, c'était bien. Après voilà, on va venir à bicho quoi. Bah ouais. Éducateur pas à la rate. Éducateur à ma solongo. On s'en widi. T'es on s'en fout pas de bailler bara. Pour Paris de Romain, hein, bah tu vraiment où est ça. Ah mon boya. Si, obligé. Bah ouais. Bientôt 6 ans. Bon, Lobara qui son âme repose à paix d'abord. C'est notre papa, c'est maître de l'école. Ouais, on a vu papa, il aime taper sa idéologie. So moi le loba longue et bimi bolé et grâce à papa. Toujours. Toujours papa, toujours. Ton robot ça n'était. Papa c'est un monument, ton robot ça n'est jamais. Grâce à papa qui est ligne et comme boé. Papa me tape sur esprit au Gumba. Il y a ligne et li, papa, idéologie à papa. Je vais présenter ce premier fois Al-Qaïda. Via Talawa Noro Moussabi, Yo Gumba Pantalon. Yo Olati Boé. Nos images. Dieu merci le moto. Prêtre. Véa Masola beaucoup là. Avec mon vieux Dieu merci le moto. Ancien. Ouais. Véa beaucoup le prêtre mystique. Toujours dans notre cœur, on dirait qu'il a voyagé, on attend, on sait que peut-être un jour il va revenir, mais Dieu seul le sait, merci. Ah, bizarrement. Galianou. On va témoigner à tout. Voilà. Mais tu as pas de détails dans le mineur. Tu n'as pas de détails. Tu n'as pas plissé, tu n'as pas de détails. Tu n'as pas de détails. Papa Wemba, lelo aussi on a vu l'oro oyo. Lelo aussi on a vu l'oro oyo ya papa. De sans y être on a vu l'oro abouité, tant lelo oyo. Donc il y a ça bato nion sunze là quoi. Lelo on tout ce qui sema a terminé comme des garçons. Donc il y a grâce il y a papa Wemba quoi. Sans y être on a abouité pour y être l'accent c'est là quoi. Il y a tout tout dans zela na e. De papa toujours où. Alors qui se mambo tant qu'artiste et musicien, bientôt 6 ans, Papa Wemba. En tout cas, il dit nos images, merci pour la question tournée, pour la vie beaucoup, on a grand prêtre, prêtre, on a vu na biso bango songanzila, bato balaksanzela. 6 ans vieux banda qui enda to le la to le wana brisque, et tika ka biso na pasi mais eza nzela motonyo stokolo batali lo bakolo bati nzambe ka yemo apesa ka yemo azwaka. On a vu beaucoup en tout cas que son âme se repose en paix, mais nous avons des petits qui nous continuer toujours à peine à Paris. Et nous avons des petits sangana na baya lijo kwempa. En tout cas, la musique est koufate zaka baya sacré zaza toujours à la pointe. Baya le siki ya maneno. En tout cas, mouvement zaka. Vieux beaucoup pas ali.
ye mo ayebi ke mouvement ezokobaka la musique village Molokai toujours la musique ezakaka yebisanga mwana mafifie nalembi koyoka bilobela na bato nga nalembi yeyeye nakosoka na molema awa yokeye baza mikolo poso yo tovandi na yo yuyu ya kozongiselanga motema mama oyanga mabazo mama nayembi na nzembo soki obokoyoka nakokatwa nanga wana eza babiloko na biso ntango tobana kokola biloko vie bokulu babimelaka yango wana ndenge osoma toya toujours na kati na tan kaka couleur na motema na préféré na lela ya kobatama nokite baloba balarme ya krokodile moto aza mordi na sango ya liwa asala hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa mbisi soki to ebendi ye ezali te mainde etrahir ye kanda ya ebale o bato bayebi mbonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko douleur na motema na préféré na lela ya kobatama noki te baloba balarme ya krokodile o moto aza mordi na sango ya liwa asala hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa mbisi soki te bapeshere ebendi ye ezali te edino nde atrahir ye kanda ebale o bato bayebi mbonge edino nasepeli ya trop edino image en tout cas nasengi merci à trop déjà mbote mingi na bato tu bolanda biso na bosani te Joël photo père na biso Joël photo azali awa papa Joël photo azali wana edino wana papa wemba aza papa père nanga penda père nakoloba kutu te mpo nazala trop donc nga mpenza nabi père mpo tovanda na papa na ye donc papa pena donc père mais tokosola donc aza na papa makambo ya trop nga aza mama trop donc nga aza oka bajo bakadi kitoko yo yebi kaka kulutu mbetenge sambizanga yoza mwana la muzika mwana litonge so lelo biso tozwi baguya okanga bafoto eza grâce na yo Joël photo mbetenge. Alors 6 ans bientôt ya Papa Wemba le 24 avril na habité ba souvenir ya Papa Wemba nini ozalaki nango oyo koloba bana na musika balanda soki na lobi ba souvenir wana benda na koloba ba souvenir te na koloba bolingo nini papa pesaki biso envers biso ba fanatique na ye lelo nga na photographe ya Molokai bana centre ville ba mushashino bayebi lelo vie soko bana olinga mingi ayebi ke lelo yo photo Joël Mbetenge azalaki photographe ya Viva la musique non seulement photographe mais alaki mwana ya Molokai. Alors ne balobaka les artistes meurent mais les écrits restent. Papa Makenda ti lelo na monoko na biso beta toujours masolo na ye pona nini Papa Wemba yelaki musicien moko hors norme. Yé alaki mutumoko, il n'a jamais déçu son public, il n'a jamais déçu ses fanatiques. Nana déplacement lobate les gars ba fanatique na ye. Alingara biso no benge papa linga biso ko la bana na ye. Ya ona lelo moko la kufa mokili mobimato lela ye. Même na Inde bana Molokai baza, même na Japon bana Molokai baza, même na Arabie Saoudite baza binomo mona ba télévision nyonso au monde. On a place to ya koyeba ke vraiment on avait une grande star. Oyo, mokili mobima yebaki. Il y a vraiment dans le bâtiment souvenir.
soki nalobi na ntango basouvenir des années tobandi lelo ti peut-être fin de l'année na kosisa yango te eza ebele tala kaka vie tala kaka nga merci 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 vraiment yango na alors bandeko edino image pire petit frère mona mbetenge donc lelo ndenge akosala hommage à vie oyo tout ayebi par exemple ke on a besoin peut-être témoignage liloba ya kopesa mpona vie aya komona edino hommage akomeka kopesa témoignage na ye mais eloko na kolobaka mpona bana molokai tozala toujours solidaire tozala toujours bomoko ndenge na otoloba akenda mais aza toujours gravé na mémoire na biso merci merci encore une fois papa place aux alliés on est ensemble merci mbetenge merci merci Edino ndenge opesa ngai liloba mpona César papa Wemba bon papa Wemba il y a trop de souvenirs na grand mayas wana ya na vie na biso oyo biso tokuti na poto bana mike tokoli na ye na idéologie na ye ngao na souvenir moko po vie wana mtapesaka ko mwa nzeta mbongo vie wana penda donc asali mouvement donc na ba maître John tozoya na panthère répétition ser na biso mo boya kufa son âme repose en paix odile asali mwa nganda wana donc so repesili tokekuna tellement ba mbongo yalaki tozolia bakamundele tozolia baboki banini vie pena kota lwike petit yo ozopanza mbongo lokwa nzeta mbongo donc souvenir na tika nango ya vie wana eza wana ke nzamba batela vie pa yazali biso bapetine tozali toujours merci Edine merci vraiment papa Wemba tikanga na grand souvenir à makasi parce que tozalaka na ba michuri na kati ya Fleury Mérogis papa Wemba asengaka kaka kobeta concert na mémoire à Vienne Yakos donc du coup que nga nazalaka heureusement mokolongo na on se rappelé bazaka na mwasi na ye tutu donc ayaka kaka na tonga uta kutu voyage ayaka kaka lobi na ye kobeta kaka concert pour kaka mémoire à Vienne ya masa na ngai akufila awa tozalaka na bamitura beta concert toyambana na ndenge danse donc vieux beaucoup azalaka grand prêtre donc yo moko yebi tokoloba eloko te vieux wana asala biloko ya danse oyo tomona leo na kini mvwata ezaka papa Wemba kobanda bachokchoni tomona boye bawestern toyelata mawa idéologie utaka pa motu moko pa ye moko vieux beaucoup donc mvwata na yo me bisika kolala oyeba ye moto asala yango apesaka mpe na toli kua mvwata na yo me bisika kolala oyebaka yango na mena vie tokobosana ete oui merci beaucoup na opesa ngai micro Léon Odimba idéologie ya papa Wemba ndongo lobi ba histoire ba souvenir ebele papa Wemba c'est un monument papa Wemba déjà c'est mon oncle donc l'air akufaki na zaki pe na kin to ça interview belé to lekana ba masse belé pono solaka ba mamba papa Wemba papa to ko bandolo bango lelo ti tongo rotana ti aussi laté a même idéologie na poto a changé marambe belé à poto surtout na mambo ya ba forme donc marambe belé après ça pe batelier belé o bat baye baraté boyoka ba nzembo mingi o ya yemba pona kopesa batu courage ya koluka donc azali kopesa ba conseil mutu azalaka na kotia mabete donc wana za pire vie noko aza monument donc alaxi biso makambo ebele donc toko lelaka ndenge mo alobaki kolela ya bakolo matanga esilaka te biso tokolelaka papa Wemba et puis tozaka ne sengo parce que beaucoup la salle ebele po na biso surtout biso voilà donc so bomoni toza boye donc c'est papa Wemba voilà merci beaucoup plaisir
Tokos, n'a que chargé batterie d'atteinte. Non, soyez. La Lélie. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na lana contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous sommes global PM Express. On dit toujours artiste, Oyo, nous avons toujours battu dans idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura le tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, dans Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous avons toujours été dans la colis, tous avons fait dans conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes, autres dans l'avion. Au dans la petit colis, dans le express, où cela va des jours. Et surtout quand on a été, on a fait un service funéraire. Au cas où on a eu problème à décès, pour hésiter, on a mis au fouti à la poto, pour saluer ma sur ma kin, la dengue, il y a biso la poto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au moins une prestation et les cas qui n'a kin, selon goût nayo, catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien les lots, aux huiles les lots. Vitesse diffusée. Global Express, bas côté les masses. Salon MK Coiffure. MK Coiffure les alliés salon Yabana Mboka. Na Jivizi sur Orge. 7 rue Hoche. 91 260 Jivizi sur Orge. Sortie Condorcet. Salon Yabana Mboka. Et na salon MK, na Jivizi, à proximité à gare. Donc, to bengi binoboya boya mingi boko sepe là. Ça bo outi par-ci par-là boya ezo kwase de colonial surtout to bengi binoboya boya ko sala basuki na bino awa na salon MK eza na Jivizi à proximité na gare à Jivizi 7 rue Hoche to bengi binoboya ebele botala nga kaka nde basalinga suki na maquillage donc basalinga awa jeune million Rayson à 91 à Paris. On a un beau garçon, on a un vrai chéri, on a kitoko, on a bien à classe, on a kitoko, et puis place il y a kimia. Na bengi bino, batunanga nyonso, bamasa, bavier nanga boya na salon na biso, c'est MK na Jivizi, donc adresse c'est rue Hoche, sortie Condorcet. Donc boya ebele. Bon, on a ma coiffure à kitoko, on a ma coiffure à boy. Manza cadeau, il y a bien beau, c'est là, beau se retrouver. Si tu veux, la maison n'a Jivizi, bah jeune, on 91. Bon, bah ma maison n'a dit. Bon, pas les autres, donc ah on est ma camoufle MK. Bon, il y a idéologie. Ça, moi, d'un façon 91, au Simbi de la place ma maison. Donc, dans le but pour la communauté, il y a Congo, il y a Baramboka. Vous avez musique à faire après, il y a Gare Jivizi.
C'est triste, donc ça va nous tourner tout le monde. Parce que les Anglais, pédicures, manucures, donc belé tout le monde. J'ai visité, donc on a Paris, donc tout ça, ça tout donné tout le monde. Ça dit qu'il est ensemble. On est là dit chez MK Coiffure. Balobi, Paris tout 91. Boya et belé quoi. Yemokoli de la coiffe à côté quoi. Sur le mozong, on va coiffure à Boya, on va Bangeli, Toya, Montikil, papa le toujours meilleur. Vous avez dit tout le monde Tikil, Boya, Banambinza, Awa chez papa le Boya, MK Coiffure. Donc ma solette est stock. La carte est divisée, gare, cas normal, et me voit qu'un bouchon. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.